moi je crois que nous de l'opposition, nous avons trop, calendrier électoral, calendrier électoral. Bato ba kufa pona likamba calendrier électoral. Tango seni ba bimisi calendrier électoral. Et puis le chef de l'État a promulgué loi électorale. Mais vraiment, maman, tout est la sounine. Tout est la nini. La machine à voter. Est-ce que balobi eza magie? Eza magie te? Tout c'est la ordinateur na bandako. Ordinateur tout c'est la rawana. Est-ce que vraiment quoi y a un texte na yo lobby yo ordinateur yo à l'égard ya lobby bongo. Pour balobaka opposition lobby. Bala ba mutu moko mutaya na idée pour faire avaler batunyo surtout na memaki idée wana. Et puis moi je te dis mutu oyo ayaki na idée wana. Mutu a incité batu na makambo etali la machine à voter. Il faut zazara kabiliste. Hein? Nous qui sommes du Front Congolais pour la démocratie, le FCD en sigle, Tozali Batu, Tozana Ngambuya, opposition. Mais, toi, une opposition radicale. Pourquoi il faut être radical? Biso Tozana ba idée, surtout na ba idée, le super leader Pierre Kangoudi a talabino idée na nango boyipona mboka ekende liboso. Oye nango opposant la majorité, voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Très heureuse de vous présenter cette émission. Moi, Betty Masengou, la présentatrice de cette émission, je suis là pour vous présenter cette émission avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Salutations spéciales à vous, spéciales dédicaces à tous mes fans fidèles et chéris de l'émission News Dekin avec moi, Betty Masengou. Salutations déjà Papa Dav Moubama, les papas de Just Davlin, Balubi Daddy Boss. Et abonnez-vous massivement au site Canal Future News, nouvelle technologie, impact na idéologie. Et na site déjà dans cette chaîne, vous aurez les émissions politiques, socio-culturelles. Et comme aujourd'hui, pour ce faire, je reçois Monsieur Apollinaire, hein, donc Armand Lingomon, pour na bateau mesana na etro. Il y a le mousse, vous le savez. Aujourd'hui, il y a le mousse lelo monde entier boyebi très bien azana monde politique et bana lemba bazo soutenir. Vous allez en savoir dans cette émission pourquoi, et nous allons parler surtout par rapport à élection ezana 2018 Oyo, le 23 décembre, et surtout boyebi très bien que balobi pas de machines à voter, pas de élections. Et position il y a monsieur Armand et Zandengenini et pas il y a ministre Nabiso boyebi très bien bisika oyo monsieur Armand Azalaka et surtout Nenga Soutenaka et déjà ministre Nabiso a budget. Merci déjà à Papa Dav parce que je suis déjà avec mon invité monsieur Armand Poli alias Yalumusu. Voilà, bonjour et bonne santé. Ouais, bonjour Betty. Santé, bon, kaka. Santé de fer. Donc, voilà. Un mot, na bande konyo bazolanda biso, ça fait vraiment un bail. Tu aimes bien sous une émission na biso. Avant d'entrer dans le bain de notre émission, surtout ba question c'est belé retour na lelo. Moi lilo ba na bande konyo so ba monio lelo na télévision. Bon, en fait, à tout seigneur, tout honneur, je salue mon super leader, mon parrain politique, Pierre Kangoudi Mbaye. Salut à vous, merci mon parrain, merci papa pour tout ce que tu fais pour moi. Ouais. Et puis, nous allons profiter pour saluer Balemba Tek et tout, Lemba Mobimba, Pessimino Bambote. Nabino, Tozan Nabino Nakin, enfin, Nabino, Tozan Nakata RDC, Afrique, partout dans le monde. Je vous salue. C'est bien moi, Armand Lingomo Apoli. Donc, Armand Lingomo Apoli, alias Yalumous. Ouais. Voilà, merci beaucoup, monsieur Armand. Bande Konyo, Swazolanda Biso. Lelo tozo le bela mungi par rapport ya ba élection aux années 2018 année otoza le 23 décembre tozo kalelo majorité zolo ba que pas de machines à voter, pas de élections. Na ebité point de vue ne kokoza la nini par rapport à ça.
Mais moi, je crois que nous, de l'opposition, nous avons trop, non calendrier électoral, calendrier électoral. Batu ba kufa pona likamba calendrier électoral. Tant seni, babimisi calendrier électoral. Et puis, le chef de l'État a promulgué loi électorale. Mais vraiment, maman, tout est la sounine. Tout est la nini. La machine à voter. Est-ce que balobi eza magie? Eza magie te? To sais la ordinateur na bandako. Ba ordinateur to sais la rawana. Est-ce que vraiment koya na texte na yo, olobi yo ordinateur yo. Ngalo kwa naza mukolo na yo ordinateur, ali yo moko beta makambo. Et ça marata? Batika ba distraction. Ceux qui se disent les plus intelligents de la République démocratique du Congo, au bazako lobake, balima comme ba machine à voter, ce sont ceux qui ont peur des élections parce que bazan la base te. Voilà. Mais biso to so bang élection te, nous de l'FCD. Biso bana ya Front des Congolais pour la démocratie. Oh ezali pena na super leader Pierre Kangou Diambaye. To bang élection te, to zela ko élection weya na ba moyen tout. Ata balobi ke o non de to za boye élection au salama par rayon solaire. On comprend le rayon solaire et petit boye et betcho na mutu pour adulte donc et kanisi likambolingi na mutu. Ba komi biso to za après. Et bandeko ya majorité, disons bandeko ya opposition, balobi que eza machine à voter, eza machine ya tricherie. Bon, pena bimisa ki eloko wana nani? Bolobi bandeko ya opposition. Tangilanga pena mutu oyo pena o abandaki lisolo ngo eza nani? On a ba émission bazoleka ebele ba opposant bazoloba yango, ce n'est pas une machine à voter, bamsu babiza machine ya tricherie. Aleka ki lobby bongo. Po baloba kaka opposition lobby. Bala ba mutu moko mutayaka na idée pour faire avaler batunion surtout nana memaki idée wana. Et puis moi je te dis mutu oyo ayaki na idée wana. Mutu a incité batuna makambo etali la machine à voter. Il faut zazaka kabiliste. Pour ça, Kabila, c'était Alangara Bunda sur terrain pour tout gagner l'élection. Point barre. Bateau to tchana ba l'Assemblée nationale. Bangote batou ba voter qui loi. Bangote. Mais ça bango. Les mêmes personnes qui votent les lois, ce sont les mêmes personnes au bazo kwa rambouiller biso nakati ya na population. Non. To kende na ba élection. Point barre. Chef de l'État, ça lobby, andimi, lobby, non, vraiment, il y a pas pour ça, il y a alternance. Bisous, aux autres, on a pour ça, il y a alternance. Mais nous devons faire attention. Nous qui sommes de l'opposition, na place to sangana, to luka leader et opposition. To zala esika moko, to zala bomoko. Oye, bisous, to zo panzana, oh, ok, na gauche, ok, na droite. Est-ce que Papa Nangaï, Vital Kamerhe, à côté là, Moïse Katumbi, azala leader opposition. Est-ce que Moïse Katumbi a côté la Félix Tshisekedi a la leader opposition? Est-ce que Félix Tshisekedi a côté la Vital Kamerhe a la leader opposition? Voilà, et si Oyoba Lukaba Bongisa, on le met à la machine à voter, parce que la majorité est capable de faire candidat comme Moko. Vous êtes en opposition, vous savez, en 2011, ce que ça non Papa Tshisekedi, le grand prêtre des prêtres, il est mon candidat pour le compte de l'opposition. D'alternance, c'est Salamakala. Non, Batika Makamwana, ils ont bien été. Voilà. Mais Lelo, Monsieur Armand, Bandeko Bazol Andabiso, Bazol Bake Binope, avec le ministre Nabiso Abidje, Pierre Kangoudia, c'est comme si non nous pouvons payer sa position à Binoté. Est-ce que vous êtes de l'opposition ou vous êtes de majorité, Batuya majorité? Si Lelo, Batuazoye Baté depuis Bolongwa na UNC, pas ya Excellence Vital Kamerhe. Vraiment, Nazoye Sanamo Kilimo Bimba. Nous, qui sommes du Front Congolais pour la démocratie, le FCD en sigle, Tozali Batu, Tozana Ngambuya, opposition. Mais, toi, une opposition radicale. Pourquoi il faut être radical? Parce que Tozana ba idée,
le super leader Pierre Kangoudi atali abino idée na nango boye pona mboka ekende liboso oye nango opposant na majorité voilà opposant na pouvoir yango ezaka rateke so ba lobino toke na ba enrôlement oki mutu musa lobi na boyi bata parti na nga bo s'enrôler te zama kama lokuta pas 5 ans après yemoko mutango ayesu ko s'enrôler non batika biso batozo kufa to hein biso tozana opposition toujours sepelate na système de jeu oyo président Kabila a omema biso parce que c'est lui le chef. Mais si nous sommes dans le gouvernement, ezali parce que nous sommes de l'opposition oyo toza ko retient un plus pour l'intérêt de la nation congolaise. Voilà. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. Surtout, c'est bien répondu. Pour la bande de Bazomi Touna, est-ce que Pierre Kangoudia, M. Armand, baza de la majorité, est-ce que baza de l'opposition, baza na opposition radicale. Mais c'est comme si. Radicalité. Opposition. On ne peut pas faire l'opposition radicale. Alors, vous êtes de quelle opposition? Opposition. Parce que si on a une opposition il faut être radicale. Tout le monde aura partout dans le monde. Vous êtes de l'opposition de gauche ou droite, mais si vous avez une idée, vous avez un gouvernement pour l'intérêt à Banamboka. Alors, nous sommes dans l'opposition, nous devons s'opposer à Makambo côté à pouvoir. Soit ça est là comme malam to bete bon maboko. Soit là quand ma bébé, soit na idée. Toye nango, toye nango, to lobino awa faut ça la boyer, pour baluka boyer parce que l'homme intègre, l'homme pendant intelligent, obsobinga le petit Jésus, Pierre Kangoudi Mbaye très intelligent. Azana ba projet ebelé, oh yango moni lelo yo, azana budget. Et puis sur azana budget. Ana budget parce que Moussala Salama bien depuis ya komi wana maman obi ke ba tuna ba bisayo tuna ba fonctionnaire à l'état ba bisayo tuna même ba ministre ba bisayo hein c'est le seul et l'unique ministre ya budget oyo ayepena aza en fonction a osala makambo ya bien pour l'intérêt de la nation congolaise. Voilà. Est-ce que vous soutenez le marche au bande konabiso catholique au baso sala et surtout déjà dimanche au sali kambo etali marche. Et c'est qui c'est monsieur Armand? Boura donc on a vu montant au cola na quartier le 16 février na 1992 obi ke vient na pena zo balle na fechongo. Vie pena zo balle. Tout le monde a via souffra donc tout le monde a monté opposition à verrier. Ngana banzi batazo kufa trop batazo kufa trop ngai mo pe na famille nga bat ba kufi trop pour na ba marche ngai mo pe victime ya makamwana pour nga pe na marche danger na makamwana mais sauf que mukolo oyo le 26 mai je dis bien le 26 mai 2016 to marche pena to ke na marche na comprendre que ba leader ce doit na marche na ye ce que deuxième coup de balle ba tout bazaka tout autour na ye bazana ngana pour na ba longolé à côté na jipa ki ne bino botika li ba sacrifier yango wana na lobanga na wo marcher souté alors toujours marcher pour l'intérêt à mboka tout marcher pour l'intérêt à l'individu le ko exact marcher pour l'intérêt à l'individu non tout fa na ndako bat ba kufie belé bana ba marché banda bat ba kufie belé et puis nani oyo basi ba indemniser ndeko naye oyo akufa na marche azate balle perdue ezaka na ndeko te to fa na ndaku to tika ba parlementaire oyo biso to vota oyo basalaka pe musala te to tika bango to telemela nde bango ba parlementaire na biso to marché de contre bango pour bango nde bato bazo sala ba loi bango nde bazo défendre intérêt à la population na ndenge ya mabe voilà merci. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Armand. Mais pour Likambo et Talipé à Bangombe, Toyoka Kyongo et Panzani, les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Likambo et Tali Bangombe, au gouvernement, il est empoisonné Bangombe, Congolais, Bangombe, Tessobali, Barokufa. N'a évité un mot par rapport à ça. Soyons réalistes, il faut tous avoir sentimentaliste, c'était. Hein? Tous les sentimentalistes, il ne faut pas parler de Ngombe pour Ngombe comme Soute, pour tout dire sur Ngombe. Obi ke musunya Ngombe pena donc la viande fraîche ezarana goût, hein, batika biloko wana. Ngai ponanga, il faut pas s'en battre tout dans des gouvernements. Comment Ngombe wana et outiti na ba Uvira et traverser ba mboke belé, ba province belé et traverser tie au comme na Kenge. Voilà, ba tout dans des bango. Mais ces histoires là d'empoisonnement de gauche, d'empoisonnement de droite, en tout cas, on est à intoxication.
poso balobi na yo ke kolia ka sungombe te donc musuni tu obanga no kolia dernièrement na yo kaki ke no ba polluer kutu mupepe donc so ba polluer mupepe c'est mutu moko te akoyisu ko pema alors so yo pemite c'est biso tout kufi dernièrement na yo ki ke no kutu ba empoisonner masanga ya inekendo ya bralima hein ba empoisonner masanga bralima maintenant pe na yo ki te mutu moko mela iboki mo ya bralima pas d'ailleurs. Donc, na habité batika biloko wana na yoki dernièrement que non régie des eaux ba empoisonner mai ngana melaka mai pene ya robinet ou ya régie des eaux ngana melaka ba mayo ba teka wana ba milangité au pur so nité ngana melaka vraiment mai oyo ya robinet na régie des eaux et puis na te ya bana nanga ba melaka peka mai ya régie des eaux nana muta kufi likola mai te hein batika biloko wana mais makamba ngombe et makambo ya ba gouverneur wana ya ba mboka ba région wana ba province wana oyo ba ngombe elekeli ba gouverneur wana ba salaki nini le ministre intérieur asalaki nini premier ministre osali nini alors so ezaka ke no ba marchand na ndenge tozalaka kala ba tazolonga na biloko na bango na 100 km pour que ne troc ngana yebite mais est-il que ngombe wana vraiment ngana mona ngombe wana miswa ngala peut-être ngombe na misu pour noter ba kikuiti na moni ngombe na misu donc et puis na damaki on a kamundele moi kabri musuni batumbi na damaki ngayo na envie mais toutefois gouvernement de to lukato yeba po ba multinationaux o bazara na mboka na biso ba futaka ba taxe ya ba ferme ya ba nini mais so ngombe wana taxe te nini te bon danger mais côté poison de totika. Voilà. Merci beaucoup. Quand vous voyez derrière moi, Dozana Bash Nasima Bakomi, Ndeko Lingomo, Apoli Armand, Molobelia Bana Lemba en avant. Quelle relation aux anango naba vienayo naebi honorable Mayo ba honorable obaza ba lobelia bana ya Lemba. Il y a UNC? Ma relation na bino tikala ndeni. Mayo. Nani ma jolino makele jolino makele hein ya nini? Makelele. En tout cas, excusez, mon gars, le mot bon. Il peut appeler Libakou. Olobi sous honorable nani? Honorable Mayo. Bah c'est belé, hein, bah relation nabino. Ah bon? Ah bon, à Xavier, bon. À Xavier, tant à peine à Kola na eba na ngaite. Ngana Kola na lemba, zemi na ngai kota na lemba. Ngana botami le 7 décembre 1970. Donc, zemi na ngai kota déjà, na ba 69 wana. Donc, là janvier 1970, zemi déjà kotaki. Wana fubo tunaye, na ba année wana ya zaga wapi po ya za mukolo nanga. Mais est-il que na vie nanga pe na bo na tika nanga monete, na tika ko mona été ti na ko moneka na 2012. Donc, je l'ai connu en 2012. Mutamema nga epa na ye ezali Junior Mayo na vie nanga Guillaume Bougiriri. Donc, voilà, na habité relation lingo tout nanga, il faut tout nanga ba relation ya Pierre Kangou Diambaye nanga. Pierre Kangou Diambaye déjà abanda ko lia l'art ya père nanga tant père nanga za président ya Union Sportive Bilombe. Nga kut na ye bagate. Tant via talaranga amona apena ke au moins nanga. Père na ye na lia l'art neto. Mais vie mayo ngana yebi kaka na ba UNC tant ba mema nga et pas na na bon marché que on a via na besoin na 2012 2013 ici donc voilà vous avez une relation il y a bien té bozaka ka viega mona oka za vie mona lemba nde na yoka kaka benga na botama nde na lemba na botama nde na lemba yango no moni na lemba na za na kombo tout ça comme so yote la bango libaya na lemba c'est nani vie na yo tanga na botama na lemba na 1970 na Gonzi numéro 23 ba mama kut bazana ba mama na ba un jour bazali tilelo misusu ba kufa misusu bazana na envie ko tshela libaya na ndeni na tshela ba libaya na ebite libaya bon je sais pas voilà tout monde komi lemba en avant idée na weza nini okomisa lemba nini o ezalaka te parce que toyebi ke za ba lobeli lemba bazalaka loko ba vei go tanzambi pe à son nom bazalaka susu te sko yo to moni susu monsieur Armand oye hôtel misa lemba olingo komisa lemba ni donc idée na yo en fait pour na lemba eza nini ke kanivo moko ezala na lemba na balabala vemba na lemba terminus et ça là 22 ans bouché donc na 22 ans bouché il a que bana oyo babotamaka 22 ans avant nganaya ko curé abotami azana bébé akutango bongo
donc humidité na banda kutu et na bakanda mususu ba jo mususu ba yana ba lemba aye pena na lemba bo lobi na bana vemba non c'est bo votenga na provincial en tout cas na robongisa awa abima pe na provincial na 96 tilelo toi na 2018 12 ans à salarié et après na misusu abinga na vraiment na lemba au quartier nanga c'est bo votenga na 2011 oyo so na bimika député national na osalango donc abeti pena bo salarié mais na 2017 nga na mona yeke ngana ko fanda koto nzela wana to bana sakana wana et puis to leka wana et comment boy ndenge nini mbule beta na kota bo na biso na glissa na kota na terrasse vous comprendre na habité na ju téléphone na bengi ya Pierre Kangudia na bino en tout cas ve na vemba a bat ba kufa humidité au sanate malamoko pas to sali que effort bana quartier to curer na vemba mais kene na vemba mona na bandako na vemba balabala vemba na ndandako humidité za souté batakoma ko lala bien pongi pe ya bien okomi ko lia pe na salon na yo fan na salon na chambre o lepe beba o lepe biloko na mo pepe ya bien voilà so na bilemba en avant il faut to koma ba niveau wana potam so botamaka to kutaka lembe zaka ndenge za lelote alors photo bunda oyebi ke na Bandal na commune ya Bandal bana ya Bandal bayebi ke soki Bandal leloyo et comme ndenge zawana ba rue goudronné tina ba kati tout ça et ça grâce ya Francis Kalombo en collaboration na ba député nationaux provinciaux ya bango ya Bandal ba koma ko lobela ka ko na motion kaka pona Bandal tande Bandal et Salama mais biso ba député na biso les deux au bazana provincial ba lobara rien au soka motion à lemba ba députés nationaux oyo baloba bazaba na lemba basalaka rien na lemba musana bamoka ko bengana ba mama ateka moi kwangane quelque part yo lobiote ngafuna sa eloko moko ba mabolongwa non hein vous comprenez ya on to lobby il faut pena mo lobela zala so mo lobena lemba zala qui vraiment bourgmestre na biso faza moi lemba mais biso na bourgmestre c'est moi ya Masina ba chef de quartier ba chef ba quartier na lemba to na 13 quartiers na lemba oyebi ke soko compter bango monaka 2 bazaba na lemba tout en etikali ba changu ba wapi ba nini donc voilà donc pour la émergence ya commune na biso il faut un véritablement na lemba o peda yebi ke tant on a bandeko tambola so na commune na Kitongo na bimi tinel ezalaki wana ti obima na boulangerie côté comme boulangerie matina mais tinel wana bakanga o pena yebi est-ce que ba o bazale ba mbenga bana lemba na ba hémicycle provincial ou soit national ba yebi na bangote vous comprenez bino yebi l'eau noire t'as la vieux nani oh nani vieux jaloux vieux fâché vieux jaloux fâché akani kanda te vieux na tanga comme noté ko banga noté na tanga comme no po manga na justice et le roselaka. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Armand. Leader, président national, il y a Front des Congolais pour la démocratie. Et la vraie démocratie. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Balobi. Osamoa na lemba, osala nini po na lemba. Donc, honorable Obima na lemba, osala nini. Lemba, to telema, nenga na lobarango, biso to abana ya lemba, ya solo ne grandi na lemba, to soutenir moutoye na ba idée bien pour que lemba ekene en avant. Oui, vas-y. Oui, que bana lemba, même premier ministre na biso Bruno Tshibala azamoa na lemba. Nenga yoka mo na lemba, pas fana na lemba. Na Kamobutu, 68 maisons et pela moto donc 68 familles de bakoma ipenda tralala. Obi ata mon côté on a provincial na national to na gouvernement aye rapide kuna pana atala nanu makambo ya bango. Kaka Pierre Kangudia Mbaye le véritable moi la gendarme yeka mutayaka atali boeti 68 familles. Donc asalaki wa koyeko sala na poche na ye. 2 semaines passées na Mbanzalemba Mboule beti érosion 11 ndako ekei. Donc au côté na balabala limité na yebisio ke baba limité et beba na niveau moko donc bandako ezara souté. Oyebi ke bango tout kaka bango mutaya kité. O ngana za mwana lemba ba ya kité. Menga en tant que natif ya lemba pour na tanga na moamba. Alors na yoki ka bona lekinzela ngo boyende pa na sali texto oyebi ke le super leader Pierre Kangudia Mbaye mwana ya lemba
moi na bakata motolo na dispensaire botama na dispensaire bo putain minene te dispensaire bakata motolo te via bengo ta botama na ndako abisanga botama na ndako mama moko ya sima na bango nda kataka mama cordon na gilet on dirait ave bongo via lobby. Tout ça pourquoi? Parce que Boliambonga gouvernement te via banda tango via zalaka kosala makamba vocation sociale banda kala azara na gouvernement te ya azara na gouvernement te ya e gouvernement ka lobby bongo yo muto ozali député national depuis 2011 au salanine talaka yo muta 2011 au salarié mutu kaka yeka 2 ans passé ça makambo be yombonga gouvernement bongo bango ba député balera mbonga nini bosaka nango logote bilan na bino za nini ponet na lemba papa Pierre Kangudia alingi koyoka te ke mobola mwana moko boyo a souffrir viana souffrir na vie na ye Pierre Kangudia mbai bat ba barate a souffrir na vie na ye soki ya koma lelo boye oyebi nani camarade na ya zaka mwana sentinelle wana banda ko sala pa ya mundele ebisi travailleur na ye sentinelle bino ma sentinelle yakana pour sentinelle les amours féminins. Oh, t'as fait jaloux n'gal discuter. Ezas féminin vieux jaloux. Oh, abino ma sentinelle yaka. Moi non, yela ngaba non mi balé en tout cas na tangi sabango na ndenge osali singa musale belé. Yelo ka zena mona ka moko mbala moko asali chitari à cause de mona camarade né à gendarme Pierre Kangudia. Mundele wana meko tangi sabango nda mi azuli bango bourse baketanga na poto. Tango via zongi kin. Makamutu asalaka à vocation sociale. Tilelo. En tout cas, merci beaucoup, coup de chapeau à notre ministre Pierre Kangudia et puis coup de chapeau Namolobel Nabisu Yabana Lemba, monsieur Armand Apoli Lingomon, donc tout soutenir donc et en même temps so ba image ça, hein, monsieur Armand. Papa Davaza wana ba image défilé à musala ni sala na lemba pour que monde entier mona yango poto lo bara pambate ba preuve yango wana bozo mona ba image en même temps to comme na souka monsieur Armand numéro à contact. Voilà. Tout ça peut publicité pour tout ça la raison le boka mobile PC ya moi c'est yebate mais yonde mutolobi ke ba image bon ça va beaucoup zona yo bon ça ba tumsusu ba Thomas baza ba mona kana to lo baba Saint Thomas to la samaka ba image ba mona mais numéro à contact et puis quelques salutations na lilo ba ya souka pona émission à lelo message cleaning oyo bande konyo so balandi biso ba ko retenir na passage na on émission na biso bon na ubanana no mutuno surtout azana idée to conseil ya oprodiguenga ubenyenga ina plus 243 89 720 7002 89 720 7002 so monique ngo zonga na Facebook obetika ka Armand Lingomo okuta nanga mbala moko ndenge na zaboye passage nanga awa d'abord na sepeli koleka na Canal Future News. Ouais, na Canal Future News pour na komeka kosolola nazaki surpris molobeli mune lokola yo mami Masengo Betty Masengo okotelanga pena na palais biso to mesana ba oyaka ya rasio pour na mona ba grande star ba grand politicien ya mboko ba yaka ne ko luka yo mais yo oye ko lukanga. Ah, quel plaisir! Soy vraiment nazaraki député national ne ba misusu ne na peso pena 7 mois donc salaire nanga ya 7 mois aux oranao mais mais bango ba kokate. Alors je profite pendant que souhaiter la bonne guérison na honorable Jekoko donc Jekoko Mulumba pas c'est trop na motema. Mais voilà, il y a un maladie, il y a un busque, ils ont un malembe, bonne guérison. Naza, moi, na lemba, na botama na gonzi numéro 23, na longwa po nandaka ba parents na âge à 27 ans, depuis wana tina âge nga naza nango, na fanda kaka na lemba, ko futela, tout ça banene. Na tambola pe na makolo, bien que le na rolo bango, bien que ngombo les aranango, ngombo les alaramenga qui pa pena ngote po na mesana pena troka pat to sangana to ta makanga parti politique ti makanga parti politique e bomeli biso mboka e bomeli biso ba commune na biso totala ma connotation politique na biso te totala nde intérêt ya commune na biso lemba. Alors numéro nanga na sina pesa kit maman na bandela hein
Tala, oh, Lauriane Soukama. Lauriane Soukama. Donc, Temer. Naebi, yozali pena lingolo. Lingolo oyo etela likolo ya nzete. Elengi ya nakotala. Mais soki mutamati ya bukio asukoli yo tala kaka. Ozape motema ya papa Freddy Ngweli. Soba de soba. Soki mutasukoli yo, il faut luka alia yo. Mais pona kolia yo bien, il faut apesa yo na maboko ya Freddy Ngweli, soba de soba, yende alia. Ngana lolika likola nzete. Donc bref, numéro nanga plus 243 89 720 7002. Donc je profite de saluer famille nanga Mobimba, ma maman Georgine Jokondema, bonne guérison na yo maman. Nakopé sa Patient Lingomo, toute la famille Lingomo. Patient, Debot, Déborah, Christian Christopher, Albert Christian, Séraphine. Donc, bisous, bébé nanga, richesse nanga. Pour bana baza richesse, richesse nanga. J'en profite, pour saluer Mongolie, mon secrétaire Mongolie. Donc, Clovis Mongolie, Boulot Kaka, administration de la Maboko Nayo. Merci. Et je salue toutes les bases Oyo et Soutonara Bisso Nakata Kinshasa. Parce que moi, je suis Toukine. Merci, je vous aime bien. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Armand Lingomon. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je pense bien le message bien passé. Donc, pour la bande de Cognon, sur Bolingaka, il y a le moussou pour y biso ya lemba to soutenir et to ebi ke makamunyon sur le kamalamu. John Loubil l'exceptionnel depuis Dallas. Balu makameza na maboko na yokuna bambote belé et salutations aussi à ma belle Esther Mumbanda depuis Colorado, pasteur fils et Kangala Colorado wana. Kumu Katalai Muninga John Lubila Nakata Dallas et salutations à ma belle la joie Amado Pichuna depuis France, champion KMB Nokwabana na Kenya, Blaise Kava Igwe na Kenya wana, Merlin Chaler Barcelone, salutations à depuis Kenya et salutations à ma maman chérie maman Kati Bakisa, Bendicap grand réalisateur balobi Yves Luemba journaliste Bambo Tebele Moninga Bendicap. Donc salutations à, voilà. Yves Luamba. Yves Luamba yaba Yves. Voilà. Yves yaba Luamba. En tout cas, merci beaucoup Yves Luamba. Salutations à toi. Bisous à mon bébé, à ma fille Joyce Daveline. Monsieur, merci beaucoup déjà à mon vieux et salutations mon vieux Yozanga ndeka to solo la ki na que c'est bon. Vieux nangai Ziko Munduti na kati ya mikili Bambote Bele yo. Au côté na liste ba partenaire à Betty Masengo. Merci beaucoup déjà à Papa Dave, Daddy Boss, merci beaucoup Papa Dave Moubama. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes déjà à la fin de cette émission et surtout merci pour l'attention particulière. Paolo Standard, Balobi Mingi Chefali Poupa. Salutations à vous et merci de nous avoir suivis, chers fans. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà la prochaine. Merci beaucoup Yaloumous. Yosé Abisso, donc Yalemba, donc tout soutenir yo. Solo. Obige yope zemina yokotana lemba. Moi, la lemba solo, donc voilà. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Ciao.